que après ça Caleb mutatinda ingana finga tona lobaba n'importe quoi asala ki sentiment na yeye moko c'est alors yé alobi alingaka sala baise bon onde alobi na l'état fala sala baise yepé donc baise en sko ya yela ki ngona ndenga mabe to uti na l'état pour na l'état kutu baloba ki faut bakanga ye puisque basenga ki amanda $100,000 balobi ko finga mutu na TV net na internet bongo selon la loi babimisele ba article on fallait dédommager na $100,000 et puis nazo lancer tout le monde zala chroniqueuse zala chroniqueur zala journaliste ou bien acteur ou actrice na kombo na ngaka kana ndenga mabe la porte est ouverte pour na tout le monde akoleka pour na koma mama top trop c'est trop zala oyo ko kiko zala na titre na yo moi non ya leka ka lobi na mbongo te na ko kangisa ete mais bisika babimisele bato babimeli azaki na idée wana te à changer langage nazolo ba tout le monde fini la récréation fini vraiment la récréation la porte est ouverte pour na tout le monde à koleka lisu pour na komuranga je crois moi na wana bientôt là azobima lobby ezalaki pa ke makala kamia makala ya lobby mais président Caleb en tout cas n'a respecté et na aussi parole na yo dépense nanga kuna salaki na dépense au moins $500 nanga pour na kokangisa ye na bomi moto na tiki yango kelega ya problème te na moniso na tienne esika pasi mama na ya kokufa po azotambola kuna ordonnance ya na mbongo ya kosomba même pas bakisi. Bon, eza d'abord liberté provisoire avant on a banda na sengina nous merci na mama top et puis ba esquisse pena na nyonso eleka ki na ba propos nyonso bolanda ki na ba internet par rapport à ndenge na loba ki na mama na s'excuser pour na sengi vraiment mama top merci ala ki si vraiment mutema ya bo mama qu'on retirer plainte c'est plus Kolimbi sanga pour c'est pas facile pour faire na beta 2 ans de prison de CMP ça dans un on a groupe où est bien éduqué le on a blingi na bebi sa réputation à présent na Caleb Tukebana mama top pardon na ba propos émission na sala ki nyonso na loba ki wana eza nango mensonge ezaka par rapport à ba best luka na bandenga internet mama top alimbi sanga et pas limbi singa déjà ala ki si vraiment mutema ya kibo mama pour ce cas ala ki mama te ndi mselinga kende na bandenga mabe mais ala ki pena mutema ya kibo mama tango ya kala toyebaka bakonzi bakovanda na bagombe bamakampani lelo baye kosala nini na selembao kombo boye na selembao Akanesa mafuta mbili allez là mafuta mais yesu ko biso ba bebali mama na katikati nani moshipiti Bonjour Fallon Bito. Et le problème est à la quitter, sauf que ba finga kanabango mais oya yé a mimi colo donc à déborder. OK. Tu comprends? À déborder mutum sousou. Batum sou ba lobé la poitrine en fait ta mère. Ah, alanda biso na nas tout. Ala ma belle. On se comprend. Effectivement biso moto mec maman la ta nas tout. Tu vas toi lobi bon. Toi non est-ce qu'on a coucou pour s'en charger là. Mais oya milamu ni camarade à maman ni camarade nanga ni comment on est à bon il sous na misu. Ce qui 7 ans yango na mona kete du coup ko yamona eloko a bongo to mona ki yango sane ya to. Obi année au top a finga comme de fois. To yango bat balobi bat mona yango d'ailleurs flou parce que a finga mané déjà dans la finga na ndeni ya ye. Comédien idéal les quand TV obi ke mana maman. Comédien nini déjà les quand TV obi ke nazan ba photo maman top yam takaya de 48 heures dans le sang. Na ben site nyo sa joie. Batum so alba mamba poto. Batum so alba mamba batolo. Ozomona. Mais à déborder. Yaya à déborder. Si parce déjà ton silika qui l'anniversaire en Balio Somboa, blandi mafuta mtaoye ba masolo. L'anniversaire en Balio Sombo, muninga moro boé, asala déjà direct na ndenga mabe na komba babo. Quand maman solo déjà na Balio Sombo ba meki ko solo la ba mi balé, ba solo le pena journaliste wana parce que je sais que était en contact avec comment on a été. Ndé tozo ki décision jour wana. Qui tozo ka nek décision na kombo la fille. Prochainement la fille sera salée sous parce que quand déjà 2 ou 3 fois chroniqueuse voilà so ka salée sous to sala nini to kanisa na laisse maman te ezaka yete mutu nyonso
oyo oloba makambo na kombo na ya mabe tosani tokanisa parce que ngapi na likakate bitodi ngapi na kofingati ona na caméra na caméraman na chaîne na kola mkapelo na tonga na charger na bitodi lobi kuna sa charger na ba finga na biso to finga te to kokani te tout ça quand bon mais est-ce que tongo finga ba mono yo kanza ke wa yanke ba mono ko ça ko ndezo ba po bato batala biso oyo baza tellement maele kulika tem siko yo sala ke mutu to bande ko zeba na mutambo azwa mite mususu aye abimeka pouf. On sait qu'il y a déjà lancé message dans le projet au finga que mais désormais la maman top est comme bon au lobby à to figi to bika comme on ndenga mabe toke to ba le lobby peut-être on menace si soki a sali mabe ndeti ndenge a lobby ki azamba video maman top mtakala so pene bimi mama na kolongola ba micro nyonso na soni na kei mais le coup les athées aux loba na makambo oyo eloko ezate et puis mon titre va tenir émission ba tu ba croire d'abord na titre ba croire na makambo ya lobaki pour porter ka lola plein na chaîne azala atene maintenant journaliste Hakim na journaliste mais ba julo la bobo ba penisa Yves Yet il va me sauter mais ma kangi ba bi on mate et ba bi ngate ngaite d'accord donc ça là qui na journaliste et puis parce que il faut respecter quota il faut tout respecter ba maman au moment là l'homme subiso na biso ça peut passer mais respect fait dans la oaza président oaza papa oaza maman et arrive pas déjà ba fingi mère ba charger la mère na rofinga ça c'est un peu trop de passer et tout moi les cas ça charger na mère boy mère est-ce que moi aussi quand on me salo pas te fingi un peu comme déborde te otika te ya papa ku fa 16 ans tokoli na kopo afutela ndako na kopo toliaka na kopo bala batangi ba université na kopo bozala pe na lemba ya solo passe na ngaba pour te oka na lemba to na terrain mefeti yo popose ni sunda te makambo lo kama kitiko ya de temps bolonga na ebite te to na terrain mefeti OK d'accord ko futela ka bo changer mais to bon kaka lemba to na vemba to na chopo yam simtaya mingi basera na yam sina ba mbir bambando ya trop ba blandi ba mafuta ba yebi to longwe to ye to comme na terrain konde bo memi bokangi il a déjà fait 2 jours donc c'était de pas avant-hier oui 24 heures déjà 48 heures plus tôt bonne décision bon le quoi posant Caleb sur la boisson on a 4 les toujours sur la boue posant Caleb ayeba qui même pas c'était hier ndé avec information wana yemo pas un problème na étant qui n'est ko sama maramnae d'ailleurs aucune information wana contacter directement maman après le na tongo aina ndaku aza vraiment dessus makasi parce que akoki alobi na koki jamais en aucun jour utinda mutu parce que d'abord ayeba ki même pas d'abord en nani milambo aza avocate pour nani président Kaleba tinda ye ake kolobelela ye likambo donc aza vraiment dessus parce qu'il n'y a ba na ba grand frère na Julien bazaki Julien bazaki na avocat na je crois c'est comme ça avocat groupe pe bazaki wana bazaki vraiment na sengo ata mukete dada s'il vous plaît maman to bazaka derrière ba antécédent na président Caleb pourquoi bazala bon na problème te problème oyo e uti wapi après procès il y a président Caleb na Elise président qui n'est poto oui nous je crois bien pour yokaki que Akimi na poto parce que ayebaki que le 21 octobre samba boyna boy Akimi neki ko sala émission ya mbutu ya maman Gabi Gabriel ayaki na ndako toujours maman sala émission na Gaëtan moi na maman Gabriel maman c'est annoncé émission ya Lubu ya Olamba na sala lisusu ba émission na kokate boy ko lamba zo nga tante mato to le muke par rapport ya Caleb Nenga Kimi maman bi Caleb Akimi Akimi a coquille $100,000 voilà président il y a Gabit à ce moment président Caleb Akimi a coquille $100,000 te bon maman bien attends un peu n'engana Kima on a $100,000 en pleine émission OK attends un peu encore Kima parce que n'a $100,000 te comme bien mon côté hôtel makialo baké azana $100,000 en futa na monde bah c'est qui après ça Caleb qui ne veut qui yé moi nango ceux qui parlent d'aka émission parce que et où Mélina président Caleb a outil poto aye to comme ka boué to yo mon émission OK donc il y avait pas de problème donc zai on a problème président Caleb ko ta lobby tant émission ko ta ki ba to comme obenga ta ba songi et bon ta ba songi o ba lo ba ka mabe abatu okine mata pa fingo mais tant on vérifier mission à comprendre que et lo ka mabe za ki tabi yango même na benga na ngayo te parce que na mona ke lo ka mabe te allez aka monenge nini milambo ko ki ko bima
pour nous le à défendre Caleb, pour nous finir Caleb. Alors, il y a un message que tu pourrais lancer déjà dans la vie de pour s'en charger de la planète d'une manière générale. Non, on vient ça avant l'autre. Nous avons toute une éducation. Oh, finalement, continuer à faire. Et puis, maman, comme ça, il y a des musiciens, non? Comme il peut va côté, va blender ma foot, va yam siambe, va chic mon gars. Va d'aller peut va fonder bon. Oh. Ah, comme il bongo ya. Tu m'as bien la finger fundanga. Comment tu travailles? On fundinga pe parce que respect faut que tu encourager bato ba finga bango. État de droit égalité. You finga na yo prendre les justice et ça voilà. Moi non to que samba gara devant justice. Ba on peut pas finga te ba sala musala ba on dit bino droit biso pe finga te. Tout continuer pe ka bongo yo pe sa mikolo yo pe sa baza mikolo. Asoko la mai mo raté maquillage mo ra lekna te ba ndo finga ero yo pe se conseil. Déjà fait faut lancer des messages ba kinga ko finga ngati nga kuna. Eh yo tika na ko tu ba finga. Oh là là. Na ko funda pe za likambo C'est-à-dire quoi? Oh, il dépense it. Bagenda ko luke wi po bazoye e umeli Oh, on luke kala. Il y a finga lelo monsieur kota lelo maman na 5 to gena to funde. To comme la parquet ah non, ba fongo te to fana libanda na mama ti ba avocat ba biso ba kuti so to fande. Na motiver maman na degré zo. Maman yo bien que ça là nek baka. Na ngaku tu bien principe ya o la nzinga mama ma pasteur za kama tata abi ko tikate. Ni mobile nga za libanda. To na ba tu libanda to na ba bokilo. Maman ça ba bokilo na eba msusu baza libanda msusu baza na kati. Tu as 5. 5. 4 filles. 5 déjà majeur. Ada pas plus na bakoko. Bakoko peut être. Bango tu lobby ku tout ton ka babi ke o ba retrouver plein ba boyi. Ake ka prison. Parce que abena ba la kisa ki ma bena moko la kisa ki yango et puis c'est que tu faut faire un top amende dans 100 000 $. Bino bon mot de bon. La justice là va vivre ba magistrat va faire amende dans 100 000 réputation moto ba sombre raté et puis le même côté internet et à mi monde entier. Diffamation tout ça. Sikoyo maman bi 100 000 baza yango te ni tante ota pe famille ba ole la boy maman bi alongo na maman ko tebe ba pesa ta 10 000 pesa te to longo lonka famille pendant qu'elle est télé mo lobani yaya c'est la famille surtout pendant qu'elle est pendant qu'elle est sali ya roya ko kabino et tout ko boma moto ko kitende ko na mwasi motema. Qu'est-ce que tu pourrais dire parce qu'il y a des gens qui bakani motema pas te kaliba to ke non. D'abord je veux dire que ba to belé bakani sineti ke za président Caleb par rapport à émission top yende mutatsinzi. D'abord ils a fausse information parce que le président Caleb en aucun jour a ici maman ko to bi banda na botama na beta ta moi cité. Non, on a fait la moi cité. Donc, on a fait un top. Si tout n'est pas là, tout ça, la blague, biso na biso, en dehors la caméra, voilà. Et puis, il finit les nini. Tout ça dehors. Tout ça dehors. Ah, yo, l'ouate. Au moins, comme tu es comme ça. Tu es, tu as. Attends, juste la nègre qui va. On va parler parce que parquet. Tu vas là pour rentrer scolaire. Maman, rentrer scolaire héros. Caleb jamais et puis est-ce que dada yo yebi yo za la parler yo tout ça la parler on so tout ça ngai yo yebi yo za mwana ngai bona bingada na ese maman pendant Caleb ko sala ngote wana za ka les on dit ba tu peux no benga c'est que Caleb mutatindi ba to ba benga pe ba comédien pe oui ba comédien ba bise que za Caleb bona bon ba comédien pe mo ba et ça la bon ba comédien ba na ba boma to boma na ka biso na bisuti oyo ba masona wande on entend les gens non Caleb maman il s'en a un tel a bengi bo il va comme il va payer ça moto pour aninza si comme tu veux les gars vous faites pas conseil hein taka président abi atinda ki mwana na kutu ayo senga pardon mais yana été ando banga oh président abi na tinda ki akende ko senga pardon qui n'est pas maman top senga pardon mais ayana été mais la justice a saigné pardon voilà na rosa tant mingi parce que maman top a juste derrière ba mire place aux ali bazan à quatre tribunal les temps aussi comment que ba formalité on aura aussi le temps de prendre l'artiste Lola en interview avec sa vie sur peut-être une question naïe par rapport à Marambo oyo wa uti ça oyo uti ko parce que c'était pas la première fois abimisa ba propos ya bongo na boya lo ba kofinga bo comprendre nga OK c'était pas la première fois abimisa ba propos ya bongo et que voilà bakanga et peut-être c'est la première fois pourquoi pas moi moké loro ya jour moi des jours à sali sur 4 jours hein et puis on va prendre aussi l'intervention de maman top je vais conclure à la fin voilà merci beaucoup.
Merci beaucoup. Nauti na kati kuna to sololi vers 6h Kaleba benga ina. Lobi na ngaki azoya na ndako, président Kaleba yaki na ndako. To sololi totali vraiment bisika to uti musika. To moni que vraiment toza famille. Kaleba leki na nga wa respectaka nga lingaka nga. Et puis na kati ba makambango Kaleba zate to vérifier to moni que Kaleba zane na kati te donc mwana asala ki sentiment na yeye moko c'est leur yé alobi alingaka sala baise. Bon on est alobi na l'état fala sala baise yepé donc baise en sko ya yela ki ngona ndenga mabe to uti na l'état pour na l'état kutu baloba ki faut bakanga ye puisque basenga ki amanda $100,000 balobi ko finga mutu na TV net na internet bongo selon la loi ba bimisele ba article on a fala dédommager na $100,000 mais kota la famille kota la maman kota la situation to bomika moto naza mama naza mama ya bana na kitisi na seto zape bala na nzambe asengi ba pardon fukami asali nyonso o akokai kosala na yebisi président Caleb pona yo nazo limbisa mwana wana nazo libérer et puis nazo lancer tout le monde zala chroniqueuse zala chroniqueur zala journaliste ou bien acteur ou actrice na kombo na ngaka kana ndenga mabe la porte est ouverte pona tout le monde akoleka pona koma mama top trop c'est trop zala oyo koki kozala na titre na yo mwana ya leka ki alobi na na mbongo te na koki kokangisa ete mais bisika babimisele bato babimeli azaki na idée wana te a changer langage nazoloba tout le monde tanga komba mama top na ndenga malam soko ye pona ko salir lisusu en tout cas eloba Kabila fini la récréation fini vraiment la récréation la porte est ouverte pour tout le monde à koleka lisusu pona komboranga je crois mwana wana bientôt la azobima lobi ezalaki pa ke makala Kamia Makale yaka lobby mais président Caleb en tout cas n'a respecté et n'a aussi parole na yo dépense nanga kuna salaki na dépense au moins $500 nanga pona kokangisa ye na bomi moto na tiki yango kagele ya problème te nzamba yebi ba façon mususu a kozongiselanga po amanda ngo ane lokote ye moko azolela no ane lokote mwana ngo azoya a démentir pe liboso ya internet bisiko ya fingela kinga aya aloba pourquoi etinda ki asala bongo lokoya ya lobeza base aya koloba lisusu base en pour la deuxième fois. Merci beaucoup. OK, merci. Nini déjà mama top na TV moi 2-3 baleka de ba finga surtout ezana fille moko linga kombola nga trop aza chroniqueuse alinga kombola nga mingi na titre asala bien on banda asala lobi nga ta 2-3 fois na moni comme habitude cette fois-ci. En tout cas, la porte est ouverte. Oui. Et belé, ba contacter nga boma nga lobby non. Réputation ils a salut. Biloko mono ya lobby a débordé. Ti lelo poto ku tezo benga nga ba msu ba lobby kangisa yeme. Bolimbisa toza batu. Na moni so na tienne sika pasi mama na ya kokufa po azotambola kuna ordonnance na mbongo. Ya kosomba même pas ba kiss. Alors il faudra to boma to abana na nzambe. Prochainement muto ko yasima na ye. Na salika bopo ete ya epesa leso muto ko yasima na yenda ko ela libabe. Ye penza to kokene jusqu'au bout. Merci beaucoup maman. OK, merci papa. Bon, eza d'abord liberté provisoire avant on a banda na sengina nous merci na mama top et puis ba esquisse pena na nyonso eleka ki na ba propos nyonso bolanda ki na ba internet par rapport à ndenge na loba ki na mama na s'excuser pour na sengi vraiment mama top merci ala ki si vraiment mutema ya bo mama ko retirer plainte c'est puis ko limbisa nga po c'est pas facile pour faire na beta 2 ans de prison de c'est un peu ça que eza pression eza pression to moni
nazana na groupe où eza bien éduqué lelo on a blingi na bebisa réputation ya président nanga Caleb Tukebana et puis réputation ya vice président nanga Gilet puis ya maître avocat nanga maître Omar au moins eza na parent moté o atindara mwana na afinga to asala mabe. Donc président nanga Caleb esquisé nga limbisa ngezaka par rapport à bisala sala biso bana tozara nango moni okobota bana me bana nyoso babimaka ndenge mote mwana za na ndenge ne mes parents lembara mwana te. Ouais, c'est ça. Et Mama Top pardon na ba propos émission na sala ki nyoso na lobaki wana eza nango mensonge ezaka par rapport à ba best toluka na bandenge internet Mama Top alimbisa nga et pas limbisinga déjà alakisi vraiment mutema ya kibo mama posoka zalaki mama te nde emselinga kende na bandenga mabe mais alakisi pena mutema kibo mama et puis na sengi pardon na groupe Sinak Mobimba na président Caleb Tukebana et puis vice président na biso Gilet et puis maître Omar et puis na ba fanatique na biso nyonso ya Sinak o batreta kinga mabe que président Caleb mutatinda inga na finga to na loba n'importe quoi jamais za na papa moko te atinda ramona na sala kuluna to atinda ramona na aloba mabe donc na sengi vraiment